Mbote encore une fois na bino nyonso oyo landaka biso na www.tolobelavie.com. Vraiment un grand merci nde nazoloba chaque fois bosabonaka vraiment bosabonaka botikaka te. Merci beaucoup na Washington, le grand pays, na Munich. Un grand merci na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Merci Nicole Moza Amundala, pourquoi pas Justin Elungu. Lelo Tokutani Lissu Tokutana, on a bien laissé partir mon peuple Boyebi. Ngana za mwana ngaba esprit supérieur mwana ngaba na mwana galiki makanaki na mwana ka Bosco Mbokoso tata Mombele. Merci beaucoup na yana ngai rotek tout ça là ndenge to yokanaki laisser partir mon peuple yango nazana Chatos Chatumba les bishops les pasteurs people les charismatiques voilà makombo na ye nazana maître Tchoura Mboma l'imbattable koye mutuna na betena na monanité choisana tembe aye voilà nazana messager Daniel le messager bien ni Galate voilà tobani malamo déjà Bishop Chatumba bonjour toye awa toza na situation ya laisser partir mon peuple otozo bana batuke laisser partir mon peuple toza na fimute ya kobeta moto toye kokana moto te ou bien toye kotia te ke basantu na basomoki toye etoza lokola bato tokobeta kelelo trompette ezali kosone puisque l'air est grave pour nani ngai moko na ye laisser partir mon peuple ye lokola kosekwisanga ye na nini natambolaki à un moment donné ya ministère na ngai natambolaki malamu te natamboli mabe alors bible epesi biso avantage eza na bible eza nini bakomi kaka baexploit ya bible te kobanda genèse na apocalypse bakomi mpe beshek oyo esalami na bible me ngai nazokamwake na ntango na biso na bible lelo biso bapaster toza kaka kote ya exploit tozona pasteur moko te azoyi kobisa bato ke bandeko na ngai tala échec yango oyo okomona soki azoloba en général yango abi te moi je vais m'identifier par rapport à la bible je vais venir maintenant koloba na bato ke Josué une grande armée d'Israël ekei kosala échec devant un petit pays appelé Haï et c'est dit yango échec mpona nini puisque Dieu l'avait dit ntango bozokende na bitumba eloko nyonso ezali kopema boboma mais bakei moko na bango akei kozwa interdit oyo ezaki interdit par Israël amemi yango na Israël par l'armée ekotisi opprobre ekotisi échec Israël avec tout ce qu'il avait comme armée bakomi kokende échec na échec et armée monene boye etambolaka contre des grandes nations ezali kozwa exploit mais comment nde tokomi kozwa échec nzambe ayebisi bango ke kati na bino il y a l'interdit moko na bino banda konekisa famille par famille moko na bino amemaki interdit ozo comprendre à peu près ngai na ye lokolo moto amemaki interdit alors yango nazokotamaka mwa bato te nazokotamaka monanga koyebisa bango ke namemaki interdit nayebisi bino ke totambolaki malamu te nakoti masumo moto te mais nazali koloba boye nazali na dossier oyo tozali kolobela lelo awa tikana silisana eza kobatanga na motu l'imbattable. Ouais. Vous avez dit que ça va. Tu sais, moi, Mikolo, tout le monde a été. Non, papi, il est toujours trop belle vie. Mikolo est à la gare. Mikolo est les gars, on est à la mokilo. Et ça, on va le mot gabat. Tous en avis, même si tout le monde est dans tout un esprit, tout le monde est en avis. Tous en avis. Donc, c'est gagné. Mokilo, on a ce qu'on va matin. 200 épisodes. 200 papa, ils ont donc vraiment l'imbattable tu merci mingi na ba sportif nyo so bazolanda biso de partout bozobenga na Bilbao Chalai ba toxic nyama solo bolobi bozolanda émission merci na Bilbao vraiment ba na mai bozolanda émission na bandeko so bazobenga na Allemagne ni lense bonzembo pour ba che base tout be la vie ba c'est lieu base bien en Allemagne ni lense bonzembo donc soki ne bibo ba vandisi ba tout ba autant donc ndeka ka message ezalaki tozana 200 sujets ya koloba tozo se servir nde tozo lobaka na 30 ministère o eloko moko bishop auto relevé salinga plaisir parce que batu mingi bazo kansaka fo balo baka ba exploiter parce que eloko zo boma biso ba congolais za yango tozo échouer dans tous les domaines parce que mutu to limba lo baneka ka dans bien donc mabe ko ozala pour mabe soki même nzambe atila biso 10 commandements pourquoi au monde na Deutéronome lobi voix yango soko tosi ozinyo so ya malamu soko tosi te tala chikote mutu atosa kité et que na miso batunyo so bayebi kazo ki chicote na ye mais aujourd'hui alors que de quoi na zo ki chicote na pesa baninga expérience comment ne pas tomber c'est ce que nous voulons faire
toyete ke pona ko bana batu ke non apologie moko bono Jésus-Christ a Seigneur te boté Jésus-Christ a toujours Seigneur abu Seigneur na kaka bongo mais pratique na makamusu o eza bien te yango siko biso tozolobela ngo na ndenge ke batu fwati ko 2018 batu tu ba fete kitoko oyo ba mama ba yiko ba zo benga ngabito do ba zo lela ba famille obi ke ba pasteur mi basu mo kote na mona ne bongo to ba 2018 et il voilà messager Boni ça va papigel ba bazo na biso pour to banda obisi batu mini déjà ni na ko loba na émission ya laisser partir mon peuple ndenge Bishop Chatumba oyo ye mo kazo loba kono 30 ans ya ministère ya sala kati na mabe aye en face du monde pour attirer bato belle expérience na ye toujours bilaka ba exploiter puisque à vivre na exploit mais et comme na moment oyo o Bible lobby na be chèque ya Bible etandi yango na mutalaka alors lelo oyo yepe alingi expérience na ye oyo bato tu ba profiter nango na ba oyo bazano na kati na mabe oyo bazana kata mabe bit na biso ali kene ko bango bakufa te me babikisama encore na bana na nzambe ba o bazo tamusama lokola bataba batika kopesa kingo na bango ke bakya bango singa bayoka batanga makomi batala bipai oyo toza koloba mais tozoloba soki ezali bisika bango bati bitama makolo c'est-à-dire baye bala kobikisa bombo na bango voilà Bishop Chatumba lelo tozo de la sioni tozolobela bamesanaka na nzambe te puisque le biso basala nzambe tomesani na nzambe nzambe ko muninga na bino est-ce que vous comprenez bamesanaka na nzambe te on ne s'habitue pas avec Dieu. Il n'est pas ton ami, il n'est pas ton camarade, il n'est pas ton contemporain, il n'est pas ton objet, il n'est pas ton père comme ton père biologique. Il n'est pas ta mère comme ta mère biologique. Il reste Dieu, Seigneur, créateur de toutes choses. Mais le biso basali na nzambe. To komisi nzambe, to mesali na nzambe. Je vais aller loin. Et le korbanini. To mesali na nzambe na mutindo yake nasali lisumu. Na zonge pa na nzambe. Tata limbisa ngai. Lobi na zongeli lisumu wana. Tata limbisa nzambe ko ma vie pardon. Lobi na zongeli lisumu wana. Tata limbisanga yango zo monelo basana nzambe tozali ko extérioriser biloko wana ebombami na nini na haine basana nzambe tokomi na haine koleka bapagano nekobo mwasi moko abengi ngai mama ya 49 ans alobi papa oza musala nzambe na laisser partir mon peuple pasteur akolalanga koleka mupagano siko nazotala musala nzambe degré aza kolalanga aza musala nzambe na bana mwasi na bana misatu nga naza mama 49 ans mais musala nzambe makambo azosala na nzoto nanga nazovanda na bomutu nanga na mituni azali musala nzambe to azali démon lelo cerveau na ngai soki nayoki kaka telefone na ebeti kutu nakimi na église na ye mais malgré nakimi na église nazozongela mibali na nga bapako na libanda eloko wana nazoyoka ntango ye azwaka nzoto na nga nazoyoka yango na mibali ya libanda te mais papa Chatumba nalingi oyo éclaire ngai est-ce que musala nzambana azali ya nzambe to azali ya satana comment il peut envahir mon corps de cette façon là adosa l'église ne comme abina cette église ne 4 ans 4 ans jour pour jour et ça n'a toujours intensité komata soki lelo tosangani na ye nakosa la de 4-5 jours mobali ya libanda mibana ngamba pagano bazali 500 mètres mais papa il sanga musala nzamba kokola na mwana mwasi boye na degré boye na ibise mama wana ngabi mama ezali problème na yote ngai ko comme ngai te je connais ces choses mais ezali que musala nzambe wana amesani na nzambe puisque yo zo reconnaître kaza musala nzambe yo zo reconnaître ko kendeki ko sambela okende ko luka ili bana te yo zo reconnaître que aza marié yo zo reconnaître que atele makeni boso na nzambe asali la ke miracle mais ozo mona dimension moko oyo eza ko tia doute kati na yo ke muto yaza ya nzambe te eza faute na yo te ezali ye musala nzambe amesani na nzambe yango nde iko lancer appel awa toko développer on a basana nzambe tozana bango mes frères et sœurs na koloba na mai na misu na likamboyo tozana sukambula et puis tozoko tena 2018 basana nzambe nyonso
lokola ngai lokola ntango nakotaki na vi ya masumu namesanaki na nzambe yake nasali lisumu nasali masumu nake natubeli lobi nazongili kaka masumu moko wana aye moment donné ekomi vie puisque mosala nzambe nyonso azokotela vi wana ekoma vie akomi soki mwana mwasi wana alongwe akozwa mwana mwasi mosusu soki akotaki na ndako ya nganga oyo puissance diminue akokontinue akoluka nganga mosusu, c'est-à-dire que il va aller de mal en pis akotika te yango nde asedi koloba na bino basala nzambe nyonso bayo basedi kolanda na minute oyo baye lokola ngai na ntango nazalaki na vi wana tomesanaki na vi wana ya kosala masumu mpe ya koya epa na nzambe kotubela kose rassure ke nzambe alimbisi biso tomesani na nzambe bino nyonso. Vous êtes appelés tous à disparaître 2018 tozobanda nazopesa bino bilembo mabari ya basala nzambe nyonso wana ekobanda kobeba nazopesa bino bilembo beglise na bango ekotourner à rond jusqu'à disparaître. Eza lokola mupepe ya mbonge londende eyi na matiti na tongo tango moye beti matiti wana ekawuki londemai wana ekawuki. C'est ce qui va se passer demain. Bande konangai ba mesanaka na nzambe te lelo to mesani na nzambe bazali ba solo ba passer oyo nde ba passer to yebi to ezali ba demo yango zomona kala musala nzambo ya bimi mwana oyo abimisi nzoto ya mobali na kati ya Belgique tala kafumba libumu bato bakanisaka ke mutu kozala libumu munene nde eloko ezate bobikosi bomoni bino moko preuve tala tata libumu mais tala eloko azokotia na télévision bato baza kotala pona koyebisa bino ke bozomona eta wana aza pasteur a solo bato nso bayebi ye na Belgique ngai peti wana nayebi ye ngai peti wana nayambi ye na Belgique ngai peti wana nabalisi ye mwasi na Belgique mwana mwasi pasteur abali mwana mwasi kutu ya nzambe malamu aza pasteur ya depuis Kinshasa mwana ozomona wana papa na ya molimo Matuba Josapha mon ami personnel nde papa molimo wa garçon wana mais botala son état. Et pourtant que ces garçons, ce sont des garçons qui, tant que le don nazoya n'a laissé partir mon peuple, basa ko sala des commentaires négatifs. Ngai na ya wate ko menacer mutu. Mais na ye kolobake ba mesana kana nzambe te. Bino basala nzambe nyonso. Lelo boko bali sabana na bino bazala bazemi. Yo idi ke mwana no sana zimu bali siye. Bombe sali na nzambe. Yo musala nzambe. Musala nzambe mususa atilinga poison hein. Mais à quel côté là n'a passé mon coup ivoirien. A éviter que n'a pas na ngai. N'a qui n'a ngai ni mani na anodine na combien de secondes garçon ce qui côté ya tant va présenter que Bishop Chatumba. Garçon ivoirien. Bishop Chatumba. Et si abinga na birobi papa, je te connais Moussa Nzambe ya Congo Combo netel. Arbina nga sana kiyo boy. Na moni et loko moko ko se manifester. Ay ko tubele pa na ngapona samba. Bishop na tubele na passer congolais. Et ko kende sango. Bande konangai. Je ne fais pas concurrence avec personne. Je suis allé vous annoncer. Mes 30 ans, je n'ai pas connu seulement les échecs. J'ai connu les acclamations. Mais mes acclamations ne m'ont rien amené. Na komi ko yako faire participer l'église avec une expérience. Bande konangai. Musala nzambe na kati église. Oyo nyonso mesani na nzambe. Lobi akozala musala nzambe na sa moyité. Bokanga maloba na ngai. Tu as un bon mal imbattable. Likamba vidéo oyo je crois partie intime voilà d'inviter Marambo tout ça maintenant toujours là tu laisser partir mon peuple le même batouana ba pasteur wanga on a dit matin pasteur pasteur non mais ngai nazolo balika moko soko tali malamu ba miracle na makambo eza koleka na basai na nzambe lelo eza soute parce que batu ba élever plus batu que nzambe tala na basai na nzambe nyoso bazana oba baza ba congolais tout en général ba oya biso bazana roba na donc place on obikale yako mona ba miracle mona ba aveugle bazo mona koka lelo eza soute ça fait 10 ans yango etikala ka nyoso comme lokuta ya solo ndenge zaki kaloba ba ancien basala ki eza soute parce que batu bango mo ba élever bango ba mikomisi na place nzambe papa intel maman intel ce qu'on dit moi ça là eza soute yango mo ba conséquences on ezali et bandi lelo te na Sodome na Gomorrhe makambane salamaki mais chance nango ezali parce que laisser partir mon peuple ezali
bao baza averti bao bazomona deya bilembo wana bacomprendre ngai ekamusinga te ekokamusanga te mpo moto tovandi na plateau lelo le charismatique makambo wana oyo azoloba si ye mpe elekela ye siko ntango elekelaki basekaki ye mais siko tata wana moto oyo ozoloba wana siko ye aza kosala mosusu na kuku ebima lelo boye abandi lelo te parce que eloko afe salama ezala conséquence ya makambo esesalama abanda yango kala siko omoni esika esuki ye mais mamosusu olandi azalaki na biki rouge ya kocorrige mabe ya bato bango bazalaka na biki rouge ya kocorrige mais lelo tala ndenge nzambe arendre ye nu parce que nzambe akojuge bato na seki ye caché oyo tozomona te donc oyo ebatama nde nzambe akojuge nango bato alors esali biso pasi trop bamama bapapa baza na baeglise place oyo bino ozotia bato wana il faut bolongola bango déjà bien avant parce que bakomema bino na de imagine to papa ndenge wana amema kombeli bato na bagene kombeli bato akotisa bango makambo ebelebele mais lobo ekoservice akomi ndenge wana siko panda siko moninga kutu 30 ans nayo sabino nga na sele o te ye nzambe atiki ye kutu ndenge azala nzambe akipaka ye te bon merci nzambe akipaka ye te bon yo nzambe azokipe tala place amemi siko baokipe nani laissez partir mon peuple biso si na biso ezali bapase nyonso baosala biloko oyo il faut nzambe tozoloba biso opesaka message momoni nzambe nga aodeblone bafere azobimisa nani ebimi te papa meme awa na pari ekobima makambo eza ebele oyo nzambe akotya libanda kaka mpona bacomportement oyo yango wana nzambe vraimen sunga laissez partir mon peuple oyo vraimen bino bato oyo ntango tozoloba bopesa biso mako bomoni wana pasteur nga kutu na dutaki mais or pire petit atya tuma mama moko lelo nayiki na bulu abenga ayi kotala nga lobi papa nayi nayebisa yo kaka nalandaka bino mingi na mosali na nzambe Tchatumba na le messager nalandaka bino nazosepela na bino mingi ngai atangeli nga na komba pasteur me ngala lokola makambo kotanga bakomba te me nayebi kaka koyeba abi pasteur wana papa makambo asala ngai donc nga nayi kosambela nayeki nanga kolukeloka nzambe me na se retrouve na engrenage moko nayeba ndenge mpe azwanga te basaka na bakisi nga bingala makambo na ebite funa tuna na bishop Tchatumba bige basambelaka nzambe abi papa donc asala nga démonstration akena nga na ndako atie film ya ba porno talaka pasteur l'homme de Dieu abi me dimanche to ka telemi bo azo koya ezolekela ngai abi makambo osala nga oyo ezaka na ba film na laisse na bi bon ngai pour l'instant na nga na jugement te nazo condamner te mais likaka batika ba pratique wana na yebi ke tango toloba likamwana akoyoka poza mutu makambo tozolo même to tanga ba kombo te mais ba intéressé ba yebi bato bazo bayebi ke makambo oyo nga nazala même bamama oyo baza na bandako bamama pasteur bazaka na bapapa pasteur bango bayebi ke non makambo bato bazoloba mon frère ata ozoloba mingi boye mais makambo bato bazoloba eza ya solo mais eloko ozosanga bango courage ya kotika mutu nyonso azopesa raison abi ke no eza message vrai siko na tembe na bango yango mo biloko akobe komobima mutu atikali mutakala lobilo toka kuno mama pasteur babenga kutu mama pasteur moko babali mama pasteur eba mondimi l'église va passer à l'église le kola kufa OK je pense que messager non ouais parce que na vidéo pasteur oyo otika mo na mo lomba mpona obato na course pena atango biso oyo bishop Tchatumba aye koloba na plateau pasteur mutu asali makambo wana ekobo c'est-à-dire pasteur wana ekobo ya haut niveau soki aliaka bangadiada toyebi te soki amelaka bamaxi bien-être toyebi te mais mama wana alobi eza nango mopagano te mais moto atelemaka na chere moto asali ye makambo wana alors tokoloba kaka boye eloko nga na koloba boye c'est-à-dire oyo ye aza koloba oyo paster wana alobi na makambo oyo bishop Tchatumba asala abimisi yango poasa eza mpe esunga na bapaster wana oyo mama wana ayuti kobenga makambo paster asalaki ye ebele babombami mais fo bayeba keno ndenge auti koloba tokomi na temps oyo nzambe abombaki bango nzambe wana abombaki bango akomi kobimisa bango sikoyo poasa alors fo bayeba keno na kati l'église babeshe batondi ebele bana mingi bazali na kati l'église bapasteur bato bazali bana bapasteur ndenge David asalaki na Besheba mwasi ya Uri c'est-à-dire ba mama oyo na jaga mama oyo ya dénoncé mais ala ba mama mingi na kati ba bâtiment ba vandi ba silence complice mais mwana ya bota peut-être azali mwana ya pasteur oyo ye asimbela ka Bible oyo ni c'est-à-dire zemi wana mwana azali ya pasteur yango to lancer appel na ba papa oyo batika ka ba mama na bango bakina ba bâtiment botala ka bilongi ya bana est-ce que signe ya elongi na yo ezali ou bezate point d'interrogation te babantu to landa mona landi noko alandi papa te parce que non côté mutachaki zemi ni grand frère mutachaki zemi te il faut tala sikoyo parce que na kati l'église non opération kotala bilonga ba oui et comme sikoyo na moment oyo parce que mabe etonde mingi na kati na tonga soki nzamba bombaki David te pourquoi
parce qu'ayebaki que non soka bombi David l'homme selon son cœur l'homme c'est le cœur soka bombaki ye ndelelo oyo makambo akuzu e bombami alors soki nzamba bani ko dénoncer na mutu na ye moko David elingo ba que non ba oyo basalaka oyo mindele balobaki ADN nde nzambe abandaki déjà ADN avant parce que David mutabanda ko mamba ko kosela batu bazemi akezemi na ye ndenge tomonaka na bakisasa moko bamelaka miliki mususu azali loko te mais ayebisi ke no kosela yuma wana baliaka lipa bazwaka ti mwana na babokole na ndako na bango David mutabana makambo wana nzamba bomba David te alakisi mpwasa ndenge ataki zemi mwana ngo pakufa mama ya Salomo Besheba c'est-à-dire que Salomo azali mwana ya mibale mwana liboso ya mama wana nzamba bomba ye David mutachaki zemi soki nzamba bombi David te ndenge nini nzamba ko bomba ba serviteur congolais lelo te e komi na tango 2018 moko bando ko bima poisa bokotala bilongi oyo ezolongi ya Mathieu ya Pasteur Kingani oyo ezolongi ya Jacques ya Pasteur Kingani et puis bana mo balaka teti okotinde bo lingité osomona ka basili mo ezolakisa ke makile za compatible te alors pour te dire que non pour te dire makambo oyo maman na za ko bakino Pasteur Gasali bazali ebele baza ebele ba maman ba vandi silence complice bazali ba victime loko ba Besheba bazali mais siko soki nzamba bombaki David te ndena bomba ba kongola bomba su bango te e komi na tango abombaki bango andobimisa moko timisa na bango mampoisa nzamba ko s'occuper na bango ndebana na nzambe bakoyema na kolanda laisser partir mon peuple na laisser partir mon peuple balongoli te ba bakisi te eza ko luka po ebikisa milimo na bango biso tozali awa pona ko sauver ba ame ya batu ba ame ya batu ezala sauver bakoka ngona ba boloko te bakota la esclave te batambola na kobanga nzambe batala ba signe nyonso oyo bishop aza koloba aloba soki ezosalema na ba bâtiment bipai bazali ba zite kutute bakanga bisaka na bango bakende babikisa bomoi na bango. Ok, bishop Chatumba lelo na baki toza pena mulai mingi te tomo ko mapina na mwasuka ona lelo mais opération kotala bilongi ya bana wana oyo message alobi est-ce que au monde on et ça très important c'est révélation hein et ça dit très important ce que moni moi si na yo azaka na église au moins moi si na yo azaka na tendance ya daddy papi soki aboti omoni pasteur moto aza ko se précipiter po ya ko visiter maman wana na hôpital soko omoni kaka pasteur nde aza ko se précipiter po ya ko bisa maman oyo aboti alors il faut vérifier bien elongi face ya mwana ngo vérifier face soki kaka pasteur moi sinon aboti pasteur moto aza ko se précipiter kaka moto ali boso po aya kotala moi maman aboti l'hôpital yeba te très souvent sur 10 9 amen sur 10 9 sur 10 9 bilongi wana ezali ilongi ya tata pasteur azolinga asala prière à couverture ya ke nzambe confondre bango na bamuna te bakoma aveugle alors écoutez la pasteur na mwasi oyo aboti bakobomba secret na badiakre bakobomba secret peut-être badiakre bayibi na bango te parce que makambo basosiaka na badiakre pardon siko na ngalo pardon na kato parole te siko soki mama ndengo na église na mosai na nzambe aza souverain e kuma mukolo mo mwana ko beta mama wana za nzambe tako kokufa lelo akena secret wana akeko mona nzambe papa pasteur o pa aza mutu aza immortel te soko akufi lelo batiki secret boina mokili ba bazako bango mbaleka ba est-ce que nzambe makambo ndengo na ko agréer yango nazo yebisa yo ke ba pasteur mingi sur 10 9 sur 10 9 soki babongoli mitema te bapaseli mingi bazokende difero puisque makambo nazali koloba ezali makambo ezosala na l'église eza makambo parmi biso tosalaki yango nazobomba yango te nasali yango mais lelo na ye liboso na bato mpona kobisa ke nasalaki mabe puisque makambo ngo nasalaki yango nazoloba bino makambo ke j'imagine te je n'imagine pas des histoires soko omoni mwasi no aboti papa paseli moto aza kose précipité po ya kotala mwana et puis secret soki passer akufi na basecret ndenge wana akokende lola te puisque passer azotika bombe à retardement mwana azangi destiné mwana azangi identité na mokili non bébé kozaka na mawate na monde na bino eloko ya liboso passer ntango azokote na monde des ténèbres ya kosala bapéché balongolaki motema mawa mais ntango ozomo lelo bapasser bazokufa bazotia na bapoison bango na bango moto azozwa poison azokende kotia moninga ne passer aza na mawate serviteur de Dieu azaka na bible lelo mabe mingi ekoti mboka na biso Congo ezokufa bato bazoboma Congo eza badani eza ba pasteur bandeko na ngai je vous dis ngai naza mosala nzambe ça fait plus de 30 ans
lelo Congo ezokufa bozokende koluka bamusicien bakende koluka boye namoni defa waya toyambi defa waya ezali nini tosepelite ezali defa waya tosepelite et sepelisika bato surtout na bakombata na bamvulusi ayaki so ngai vraiment na regretter que parce que yebaki place adresse ezalaki te fallait nazalanga moko nasimba defa nesengo wana tozala ngo biso tout eza mpona Congo teye bayambi yo nde na casque mibale bazoloba kote moko ye moto azalaki chauffeur te azalaki chauffeur ya nani ya non azalaka congolais na biso elingi kolakisa yango moni bakendaki mingi bamvulisi bakendaki mingi na compte wana babika koloba vérité moko non aza na vérité akoloba te des fois opesa mwana moke tokokoselika mona monoko te aza na vérité akoloba te des fois alakisi bino ke ye alongwaki Congo avant l'événement wanga na 99 makambo na bino wana akende Tanzanie te c'est-à-dire bakende kotia des fois makambo alobi na monoko te biso esengo na ngai ke des fois au Congolais aye parmi ba Congolais to ya mien esengo c'est tout ce que moi j'ai aimé alors des fois Kofi JB bazali ba responsable à malheur à Congo te malheur à Congo moi je vous parle comme pasteur malheur à Congo ce sont des pasteurs soki kaka ba pasteur to telemi to fongoli misu de ce qui se passe dans nos églises, ce qui se passe dans nos communautés, puisque les lots, tous ça n'a pas confié, tous ça n'a pas wera. Dans mon place moko, wera kufito tout jibé te oba tiene que poison. Mais combien va passer parce que va continuer à ma belle, mon inga passer à tiene poison. Et belé. Alors c'est pour vous dire que notre malheur, c'est les pasteurs. Ceux qui te font boulika kamis, va passer, va se dire koboma, les vies de bonnes mœurs, il y a 4 abatou. Tango passer na soko na keta ndako libala akuti mwasi libala abomi abandi kobima na ye abomi libala wana et puis a continuer côté ya avec sa conscience tranquille bandi kuna bozoka ni sake et il se dit mabe ya degré nini tango passer na so monter conspiration ya ke akeya yokana homme politique azu poison atamboli nango a piéger moninga ne passer si mazu poison a tielié et puis a continuer côté ya bandi kuna ngai. Si ce n'est pas le diable lui-même qui peut faire des choses comme ça, est-ce que Moutomou qui n'a pas salango? Talande basala Bishop Coutinho. Tala état ya Coutinho. Tozana témoignage vivant. Botala état ya Coutinho. État ya Coutinho qui sont à la base. Ce sont les pasteurs. Mais écoute, nous avons pasteur nani o mususu o ya mulubo mtekono mususu nani te nani mukula baga ko inventer bowa alo makamunyo surtout ndenge basala makambo ah voilà c'est pour dire qu'il n'a pas marché les mots oui pasteur Lukusa Albert Lukusa Lubumbashi à côté de Mabele mutobomi ne pasteur Lukusa à côté de Mabele Lukusa était premier pasteur à côté de Kabila bishop yoso ozolo bana biso makambo yo ba église ba pasteur bazo bota malokola mayebo timbo le na ba église au moins tozana poto ba pasteur bazo malobi na tongo soka lalika ka lamuki mais yango na zo bisa bana nzambe tala bana nzambe je vous lance un message écoute il ne faut pas chercher de nouveaux prophètes il ne faut pas chercher de nouveaux pasteurs bino bozali à la recherche des nouveaux prophètes et des nouveaux pasteurs. Il y a un monde qui est un piège à l'élo. Puisque l'élo, les moyens faciles d'avoir l'argent, d'avoir la sécurité sociale, c'est de commencer l'église. Namuni pasteur Moussou Soawa, à ça qu'on fait na Kinshasa, à Pakodi, à Teli na Carolite. D'abord à Teli na Carolite, pasteur Ango, à Sarki magicien, à Yoko Makache, Simanelo, à Kobi apôtre. Attaquer na ngai na sala. Je vois à ça qu'on attaquer Bisso. Bisso toye kubumbisa yote. Vraiment. Tu n'as pas mon éducation. Tu n'as pas mon instruction, tu n'as pas mon expérience. Ce que je dis, c'est attesté. Il y a les gens de mon âge, de ma génération, qui sont passés jusqu'aujourd'hui et qui sont en train d'attester que ce que je dis, c'est la vérité. Ils ont souffert pour l'église. Église, biso basala nzambe, to mesani na nzambe. To mesani na Yesu, 2. To mesani na Saint-Esprit, 3. 4, to mesani na ba ange. Il y a des choses qui passent là, ça mesani na ba ange. Ameseni na Saint-Esprit, ameseni na Jésus, ameseni na tatanza meye moko. Siko ya kubanga yo mutu pona ni puska sa ibike ata okufi ya bomi yo akende kotubela nzambe na kolimbisa ye. Et ça déjà la mutu ne puska sa bomi. La Bible dit que c'est lui qui est son frère, il est plus que meurtrier. Kende fungula mitema ba passer. O mona ba ina batu combien? Et ça na ba passer baso akutu na zala ko peso mbote takanga okanda. Mais il t'a déjà tué. Mais quand est-ce qu'il s'est repenti, puisque le même pasteur avec tout ce qu'il a comme colère, il prend la Bible, il parle des miracles. Yangonde, Churambo Marobi, et puis j'atteste Yango. Botal les 10 dernières années,
dans notre communauté congolaise. 20 milliards tes insultes. Attends, 20 milliards. Tout ça na place mon Attends, Moutou. C'est Bikité. Attends, le Boko. Parce que mon gars, cette vidéo, oh, il y a Bibi, tout le monde va toujours ça les miracles. Miracle pour ce que tu vas parce que Bicho, pardon. Nalobi, est-ce que Koko et Awana? Parce que ngana tali banda jeunesse apocalypse pour tout nataki benabi bande baleti suko siko soki mutakwei donc pour na biso ba congolais pour tout papa pasteur azana ngwe faut mutakwei non c'est une manipulation c'est une manipulation tout ça et puis ba sera na kwei na masumu wana telemi et puis tala obi e kamu singanini ser moko na moni na église moko asongolo ba mouvement moko ba kwei yaki mais l'homme écouté na baraza ko bina meli whisky ala ngabi oh donc écouter pe na nzela mais papa mama muto na munaka ko na ko yate yebe za système ngabi ah bon bokena na système c'est déjà et puis na ko bakiselo moko parce que ba serviteur congolais ba pasteur congolais ba comme na ba numéro titango déjà ba ko bimala ba mama ya bato ba boti na bandimi ya basi ba intercesseur ba boti na bango ba bombi bana système ya David na Besheba ba comme ba za na niveau ya ba organisation na libanda okoya okotutuka okokweya na kusemba ba organisation potoli ya autre bengi talatala bateki batu CD ya masolo yaka parce que faut na fonctionner etonga na ngai congolais parce que congolais bazali na ba organisation ningo wana alokoti moko mibale misato abibokoya batu asika banani batelemi 8 ans okoya basimba yo otutuki okwei nani nyonso ni alika rapo ba manipuler ba obazana na baban mais siko na rajouter le komoko oyo bisho batekoloba Congo le passe tout dans ngwe ba nani eza ba misete to boite bango pe bazali ba panzi sango mais ba oyo ba tie maboko na bango ba tosi constitution divine nzambe te ndenge nini ba kotelemela la constitution ya Kabila impossible po bango ba tie maboko na pati ba vrai bandoki ba vrai miyibi ba bomi na Congo eza ba serviteur ya nzambe soit disons mais ba serviteur ya diable o ba kotia ba poison o ba ko boma bato bango nde sengeli ba combattant ya nouvelle heure baba na kotelema na ba porte d'église wana nde bando tema na Olympia ya kopekisa papa mama zonga na ndako noke kosambela jusqu'à nouvelle ordre tozana matanga soki matanga sili l'église ko fungwa Voilà. c'est là pas bigele mais le monsieur qui singai église na ino tuna bishop et là on pardon ça et là on suka bishop pour nani na kate église au moins na kate église ba kaka ba mama bazawa en général bazobe ya libumu parce que libumu c'est malade ba mama nyonso ba mabumu déjà bango déjà pour bango côté bakenda yango na libumu pasi sœur moko azawa comme on a par exemple sœur Denise ba ya 15 na kate église abi mongo na bimi 15 déjà ils a lokuta parce qu'on a ina tout na ba force pour na le 10 dernières années o ndito ça l'émission oyo ba tozo landanga na États-Unis na Asie na Europe même na Kisasa ba papa ça so témoignage aveugle moko au quartier yebi penaka vanda resika tel ba bikisa ye ou be koka moko za na bo yebi ke bisu to kola no vera bisu moko za quelque part ti lo atika la koka bon ba passer la reçu mo te poani bango ba simba kaka mutu oyo boyebi ete mon frère c'est le temps mais neni les jadobi que c'est manchona baza ko so ba camion ba keti na bankana bazi ba tu ba avec la bankana mutoza avec le te a combien avec le bi bankana bazi ba na camion ayi na yeti na ka église pour la campagne alors combien avec le dans na moni ba pèse $50 c'est-à-dire qu'on a déjà et puis avec le banda bikati le total on a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit yango ni mouvement wana et outé en Afrique na Congo et comme pe na poto ba komi ko linga bamba ni pelé sur ba poto mais ba to poto na zo bisa bino boy soki bomoni avec le moko ya poto soki bomoni mutu moko azaka na sida ya poto soki bomoni bon mais mali boya ne awa biso awa na plateau 10 dernières années boya ne awa boya na ye ce sont les signes yake nzambe na biso asiakima biso bande ko na ngai nzamba saki batika na lipa pa mama fute sila komesani na nzambe komesani na mulimu musantu tomesani na tata nzambe na Yesu Masia nakobakiselo moko Saint-Esprit était singai nanzini ko kebisa bana nzambe soki na église songolo mpakala ozali soki babeleli bato babelaka mituba leka liboso na bikoleka te soki balobi bato babelaka mabumu baleka koleka te soki balobi bato babelaka mukongo koleka te wana ezali stratégie ya ba identifier bino po bakanga bino spirituellement parce que bango ne bakotransmettre yo malade ya mutu bango ne bakoluka bazwa yo bana okoma kisita po bakanga yo penza na boloko po bimate okoma esclave bango ba exploiter yo
Jean 10 Et puis moi mato ya koyoka ayoka pasteur Tchatumba zo délivrer moto azo sima mwana mwasi na libele moi azo sima mwasi na libumu muso to mais ozo ko lukani ba partir ntimi pourquoi yoka to sali mais maboko eza lokola ba pince eza ba pince lokola na raté kozana na molili tika na profiter na kombo de délivrance pona simba tolo na noke resoro tolo na yo na simba na kitisa penza na se pona yo kama kama na transmettre milimo po na lembisa yo après qui le tram peut so code to kimba pour asimba makolo te jamais basi bango kaka obi ke likamo gene to continuer nango émission oyo ya lelo je crois tout ce qui a pour lelo mais to kozongela ba mesa na gana nzambe te voilà c'est bon donc ndena lobi vraiment to kozongela yango to comme na suka pour lelo il faut t'attendre biso messager message mo bato bambote vite fait pour tous les cas na pesi mbote na ba congolaises partout na monde bepa bozali nzambe azako kona biso te poto benda mandefu na ye ni papa na biso to matele na libandi aza nzambe ya kobanga ye c'est un dieu qui châtie, c'est un père qui corrige les enfants na pesi mbote na mama talata le bepa bozali ko ba ko sukola makolo ya Yesu Christ de Nazareth pour la révélation ezala na laisser partir mon peuple sans oublier Hérotek l'homme du moment to bosanité te di mola à quoi ça sert to pesi mbote na tolbe la vie solo nzela pe bomo ya kobikisa milimo na bino oto zalaki na ngo yango wana bokoba kosambela pona biso poto zali ko bundisa mabutu moi ba magicien bato na soloka bako bundisa biso tango nyonso mettre le matin de Choromoma non mais ngana sepelika mingi pona moni message est passé ba congolais baza pena na code message oyo bato nyonso bayambi yango positivement na sepeli mingi pona Europe na États-Unis na Asie bato bayambi message à laisser partir mon peuple na moni 2017 bato bali na bato na moni ba congolais ba se réconcilier si ni mongo na moni banda ko mona mama politique na moni ve na ngwanda alobi to sangana pour une première fois na alobi sangana ye na tisekeli na bango nyonso mais to perdre de temps ça fait 5 ans 10 ans to ko balikambo to sangana to perdre bato belé le moni si ne lo déjà que message au solo la photo vanda unité to sangana et c'est lekeli bango na sepeli mi po ekomi Maman de 6, Carmela, Christine, Moma Melvin, Mona Luanda. Bande ko nanga so ba sportif boza partout les bosé belé bobenga ngai. Ndeko nanga laisser partir mon peuple yango. Ojo za ko tungisa bino remède ya moto pesa kisi to pesa. Na ebi ke 2017, 2018 to za na 200 CG. 2018 to fungola moteur. Pour les nango juste ba entraînement. 2018 ici parce que bolé de na batu. Total la siko bolé na batu. Bo vai na batu. Bo meli na batu. Total la soki nzamba osala binote. Bo pesi batu wana bo pesi ka mbongo te bo pesi na ba famille bo pesi na ndeko bolé na ba famille total soki yo kozoma kambo ko lukate po luka makambo so ba donner tout ba so ezaki lokuta lelo oyo sali c'est plus qu'un sacrifice nzamba ko agréer yango merci l'imbattable Churambo na pesi riko Jenny Tiamona Mbote merci place on sozali petit ngai intelligent le loga abanga kanzambe nzamba pambola yo riko Jenny Tiamona pesi Mbote et puis naza na matanga mutu moko akufi ya munene ya famille ya Mami Wembo Taira Wembo Sandrine Ngalula Wembo Wendy Wembo Jean-Pi Okito matanga za na Kinshasa ndeko na bango saki na Paris awa uti bazongise na Kinshasa kusika za kobela komone lebo bakinso bayebi lebo auti kokufa lobby na 1h du matin akufi na Kinshasa le 24 alors matanga ezali na Roni et pa ya Mami Wembo les bâti matanga na sengi na batu nyonso ba ko compatir na bango ezali des moments très difficiles bazali koleka na famille na bango Jean JP Okito Jean Paul Okito bazana kata matanga ba Sandrine ba Wendy ba Mami bango nyonso bataira bazana kata matanga na Roni Subwa alors numéro ekoleka wana boko benga Torobe la vie il va vous indiquer adresse et place matanga ekoleka alors tozo zela Kinshasa ndenge ne bakosala modalité pour l'enterrement voilà pona lelo ndela lobaki tokomi na suka na pesi mbote pa ya Jani Makengo papa na lumière na pesi encore mbote na ya Didi Asuta o ya Bokechu wa yambo laisser partir mon peuple. Merci. Allez,